Abonnez-vous. Abonnez-vous sur JK TV News. JK TV News de Maman Judith Kalanga. Les informations, le décryptage des informations à temps réel. Les informations, le décryptage des informations à temps réel sur JK TV News de Maman Judith Kalanga. Et président Lolo Moutima, soyez branchés, connecte-toi sur JK TV News de Maman Judith Kalanga. Et c'est Edwin Salsero depuis Paris. Merci, faites comme moi. C'est la première fois depuis Makambu ya Karine Mokonzi banda ya Zemi. Depuis histoire ya Makambu nyoso Karine Mokonzi a salaka. Nalobaka sincèrement, moi j'aime Karine Mokonzi. Vraiment? Nazaka hypocrite. Moi j'aime Karine Mokonzi. Et je me suis toujours expliqué batunanga pourquoi, parce qu'azaka courageux. A maintenant kombo na ye. Abima na Congo batu baloba ke ndenga bimi na Congo boye a disparaître non. Au contraire. Kodondo akaka sekodo kodondo na linga kaye. Melelo bokoyoka eloko o jika koloba tikana koloba te. Vous savez quand jika parle, c'est la vérité. Je te dis qu'il a regretté direct ya Karine Mokonzi, n'a regretté apparition à Karine Mokonzi. Merci beaucoup ma chérie. J'étais parmi Batali Bosseur qui félicité Karine Mokonzi. Parce que Zaka joie, Kobenga ma maman. Et l'ingi koloba te que moi soit botité, azan la malédiction te. Zamba kosala engolu pa kobota. Mais ezalaka sengo, Kobenga ma maman. D'une manière ou d'une autre. Na saintage, na forme na ngonyonso. Peu importe. Peu importe. Ce que bien mi maman, eza loko la deuxième bénédiction na mokili. Nazalaka très heureuse. Et puis ça m'a pour moi signer sauter. Nazalaka très heureuse quand on m'appelle maman de dossier d'Emmanuela. Evi Misanga. Parce que ça bana na botana tongo. 6 heures juste. Et puis avec honneur. Donc bana et respect. Rien à dire. Mais eloko Karina sali lobi. Na regretté ma casse. Moi, je n'ai pas regret na part pour na nini ou ça na. Karine Mokonzi a sali des apparitions na Zemi ya munene. Apparition ya liboso eza ya Zemi alati robe ya tisi ya pete. Ba robe ya bandingari. Na banda kote kango un certain moment. Libumwe komi awa. Afandi na se penza batu musuba moni libumwe kwe. Lokola batu bazaka na rapidité basala ba capture bala ki seza libumu te boye na boye. Un certain moment kutu to mona keno Karina boti parce que libumu wana ezala ki ya mutu akomi en terme. Je n'ai jamais dit quelque chose par rapport à Zemi. Nalobaka félicitations. Kalate a ocho yambanga pona makambu ya kanga lupango Karine. J'ai défendu toujours Karine. Je n'ai jamais parlé mal ya Karine. Mais lobby, j'ai été déçu. Pourquoi? Parce que Karine a fait. C'est hier que j'ai confirmé que Karine n'est pas enceinte. Mais le moment est bon. Je dis bien que c'est hier que j'ai confirmé que Karine n'est pas enceinte. La question que je me pose depuis lobby Nabutu est pourquoi elle fait ça? Parce que je sais qu'il est embêté, Karine a un zèbre, je sais qu'il est embêté. On lobby a live à la salle, il au monde que to zongi na monde ya potapoti. Ce qu'on a zomi tuna, Karine a sali yango. Pourquoi ka Iveta benga ye ki ateka mabote panganga? Ateka ba n'est pas dingwe le to kaka. Ke ba kendaka ya fandaka libanda. Karine a kotika la kobota te po ateka bana. Karine ko permettre ngate na pesa Iveta raison. Parce que jusque-là, na banda toujours corriger Ivete. Zemo Karina lakisa. Nga kutu na zakana libumu na bimina no tel bomoninga. Mais c'est comme
ezala ya bongo mais ya lobi eza zemi sexy eza zemi ya normal Majiti mtako bina akopema akopema normal pema ya mwasa zemi eko menasaka est-ce que so yeba kenda kozwa carte électeur na lobi ke naza mwasa zemi lobinga na confirmer que Karina na zemi te Libumu na yeba so babituro ya solo. Je me pose la question. Libumu yango wana pema pe azolo bazoyemba za pema pa zui. Non. Ndenge basa zemi bazalaka. Non. Eloko skozo salanga passe Karina zo salelo ko pourquoi? Outi ko pengle loko moko olobi c'est normal biso ba congolais to koma mutema mabe. Nalingi to fande la problème ya mutema mabe. Aurélie. Obi kena ezana muto asapesa yo kombo Aurélie Vango. A identifier vie na yo. A inisa yo epa ya bato. Et puis mutu mususu aina yo atikala nanu komona te mais aina kaka kombo na yo. Vraiment. Kombo kaka ya Aurélie Vango po tellement mutu moko zalaka na ye pembeni. Bozala bami, bo partager na ye. Peut-être ayeba mwandambu ya makambo na yo. Il y a un certain moment zaka chaque jour te bato ba otambola nzela moko. Bokabwani. Sko tango bokabwani pe ye penda zala mabe. Mais bisika ki a commencé la campagne ya sensibilisation. Campagne ya sensibilisation pour la vie na yo. Sko mona mutu moko boela na eloko te. Boswa na eloko bosala na mabete so amoni oka. Akika mabe. O solise poani. Nalingaki te. Azala lolendo yaya tune nanu mutuna yo na Aurélie boyeba na wapi bona yeba na tazala nde camarade master nanga mo boy mais asala master nanga na mabe makasi ta degré na yebana na yete mais azala nde camarade ya master nanga mais asala master nanga wana mabe makasi yango penanga na sepela na yete attention vraiment eza campagne de sensibilisation et puis eza mot de passe soko lobana na kingandi te ya kotinda ngate na lobana na ete vraiment surtout ça nalingi na kiebisa bato ebele soko lobana na kingandi te kosala na yo erreur te kotia bato na makasi ya makambo na bino kotinda ngate na lobisa ye dona kolobana likambo ya mboka biso moko nanu toza la base congolais mutema mabe koti makase zolinga mutu a évoluer te soko zalaki yanga tikala wana zalaka wana soko lobelanga na niveau ya kiamitié zalaka yanga kozala ya mutu musu te. Bonjour chers internautes, vous qui avez l'habitude de nous suivre toujours sur JK Télé News. C'est bien moi la vôtre Aurélie Vango, la maman des garçons capables, autrement dit la Mbingazor de la presse congolaise. Reçois pour vous aujourd'hui dans notre émission Baïba Kenda Sango. Baïba Kenda Sango pour Nalelo na Mbelibino, la patronne de la chaîne, hein, celui que j'appelle JK de la presse Judith Kalanga, moi je suis à Lubaka bien. Ensemble, nous avons la analyse sur ma vie actuelle. Il y a Kinshasa, la difficulté de part et d'autre. Pourquoi pas tout bêta solo ya mami Karine Mokonji ndenge somo to mona ki na live na ya samedi, na live na ya lobby dimanche, ndenge a officialisé zemi aux yeux de tout le monde. Sans plus tarder avant la pesa Juka Maloba la pesa mbote mingi na papa Joseph Magloire wana kati ya le monde. Sans oublier Delvis El Sacero, balobi molandi monene ya Juka Télé News. Dina Dynasty, balobi la star du moment. A bino besoin de chance à s'abonner à la chaîne Nabiso Chika Télé News. Tant que ma vidéo n'a pas comment au cliquer quand la cloche de notification à chaque fois que tu publies ma vidéo à Sika au Rwanda Kozalaka au courant Oyebaka ko partager, liker, aimer ndé kaka ezalaka. Na invitation sur le langage moi qu'on a Fabrice Mande à côté langa invité nanga ya lelo maman Judith Kalanga. Merci beaucoup Fabrice Mande, maman Judith Kalanga, je te dis bonjour. Bonjour ma chérie, Aurélie Vango, la maman des garçons. En même temps, je profite yako pesa bonjour na ba étoile nanga. Vraiment mes étoiles, merci. En tout cas, ces jours ici, je manque à Dieu.
vous me faites vraiment du bien. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Je n'ai rien à vous dire. Moi aussi, je salue Papa Joseph Magloire, Papa Yabanebele, Papa Motema Malam, Papa Social, à partir d'Allemagne, Papa, que le bon Dieu te bénisse. Kulutu Delvis El Sansero, Yaya Baleki Ebele, Babi Yaya, Atea Kabaleki, Aseksa Kabaleki, Azaka Yaya Mokopi, Mama Odile Kitumba, na Kati ya Canada, Mama Losako na yo. Merci beaucoup na ba vrai nangai Dinastar. Merci beaucoup ba oyo balinga kajika. D'ici là, groupe WhatsApp les vrais de Jika et kofungwama. Olingi ozala parmi les vrais de Jika. Nandenga ko partager, nandenga ko soutenir ye na mbongo, nandenga ko soutenir na conseil. Envoyez votre numéro au Kokota na groupe WhatsApp les vrais de Jika. Merci ma chérie. Merci beaucoup maman Judith Kalanga. Trop tamba mona maman ya likamto ça na sujet na biso ya lelo. Maman Judith Kalanga, vie actuelle ya bakinois. Surtout lelo lundi embouteillage terrible transport passé. Au jour biloko ezo mata. Le auto somba qui dit pendant 300, là le même lit pas somba qui 300 lelo, lobi au Kidebe comme 500. Aurélie yo somba li pendant 300. Lipa 300. Moi lipa moi mukebo 300. Wana za lipa ya osomba moni bébé oya kokisi 6 mois. Papa ndolo bakefo bo mekisaka ya aliaka. Ya osombeli moi lipa wana osali ngoma ya moto che miliki opesi. Ah bébé aina ne olia lipa 300 te yaya. Bon o kutungana zana ye. So pesi lipa 500 il faut pesi ya 1000 francs siko. Système kato comme osala potopoto aloso to che mwamba. Siko komona bongo balobaka RDC eloko makasi na RDC ba nini ba richesse eza ebele siko biso moko bakolo richesse mboka tozo en bénéficier nango te pourquoi gouvernement na biso za mutema mabe en plus biso moko peto a mutema mabe ndenge ni oui tozo condamner gouvernement trop soko fandi na cité o comprendre que problème ezolekana na mboka oyo eza problème à gouvernement te Aurélie. Ils ont problème nanga, ils ont problème na yo, ils ont problème na ye mususu. Mutu na mutaza chef na kwena ye. Mutu na mutu ana mutema na ye na place na ye. Donc place la koko ko edende ko na ye ako sala ngote. Soko poser question ko yebiso moninga fachi. Menzamba pesio makoki. Apesio capacité. O koki ko edende ko na yo. Mais yo sali yangote. O sali volonté wana te o tiki ndeko na yo ka bongo donc pasi ya Congo eza na ba autorité eza pe na biso moko toza na kati wana kuteza normal parce que ba congolais to lingana te to développer trop ki mutema mabe ke bolingo siko to boyite ba continuer au lobby mboka o eza na ba richesse belé place ngana mona un peu compliqué mboka o plein de richesse mais biso moko ba habitant ya mboka yango tozo vivre na difficulté ko leka ba pays oyo ba yaka kupito ko yapa na biso poto so moi lisungi ba zo ba pétrole ba zo onyoso o ba ko zo na Congo oyo ya biso ba profita na awa na ba pays wana ba vivre bien mais biso moko ba mboka to vivre bien te kaka ba konza mboka ba kanga biso maboko na lobi boye lelo parce que likamba condamné ba konza mboka eza makasi mutu nyoso azolo bango mutu akowanga nango azate ma chérie quand tout va mal on va toujours même à la maison ce qui papa za si ça ne va pas on dit que papa si papa za si ça ne va pas on dit maman donc c'est normal il y a ko condamné ba konza mboka na oti ko pengle loko moko olobi c'est normal biso ba congolais to koma mutema mabe na lingi to fande la problème ya mutema mabe Aurélie obi ke na ezana muto asa pesa yo kombo Aurélie Vango a identifier vie na yo a inisa yo epa ya bato et puis mutu mususu a ina yo atikala nanu komona te mais ina kaka kombo na yo vraiment kombo kaka ya Aurélie Vango po tellement mutu moko zalaka na ye pembeni bozala bami bo partager na ye peut-être ayeba mwa ndambu ya makambo na yo il y a un certain moment zaka chaque jour te bato ba otambola nzela moko bo kabwani sko tango bo kabwani pe ye penda zala mabe mais bisika ki a commencé la campagne ya sensibilisation campagne ya sensibilisation pour na vie na yo sko mona mutu moko boye boela na eloko te
boswane loko bosala na mabete so amoni oka aoki ka mabe o solise poani nalingaki te azala lolendo yaya tune nanu mutuna yo na oreli boyebana wapi bona yebana te azala nde camarade master nanga mo boye me asala master nanga na mabe makasi ta degré na yebana na yete me azala nde camarade ya master nanga me asala master nanga wana mabe makasi yango penza na sepela na yete attention vraiment eza campagne de sensibilisation et puis eza mot de passe soko lobana na kinga ndete ya kotinda ngate na lobana na yete vraiment surtout ça nalingi na kiebisa bato ebele soko lobana na kinga ndete kosala na yo erreur te kotia bato na makasi ya makambo na bino kotinda ngate na lobisa ye na olobisa ye me na otongo te na très profond hein? Très profond na ko participer na mutema mabe na été parce que yo wa kitoko makasi ponanga yé pas nécessaire makasi ponanga bino mbale vous nécessaire pas na ngai parce que mot de passe ya lelo to comme mona ngo même na ba groupe WhatsApp parce que moni na monde YouTube ko tibiso na ba groupe ebele pona nini to sala ba partage ya ba émission ba partage ya ba vie ça nous aide ceux qui na lobi kezo aider biso te na za ingrate mais toza ko se rencontrer na ba makambo ebele mutu moko azaki na kati ya groupe oyo abimi na kati ya groupe wana ki na groupe mususu lokola ka abima ki na kati ya groupe wana mutu mususu wana azaki na kati ya groupe kuna siliki akitemba mo objectif eza moko biso yoso sangana po batala biso po ba mona biso ça fait quoi vraiment ça fait quoi yango moni bien ennemi barando pamba pamba lelo to lamuki groupe ndika e panzani soko landele loko moko zaka eloko moko soko zo lobana na malikate ko lobana na kalmente na kalmente donc soki yo ti biso to zaka suna malikate pourquoi yo zaka na malika c'est que yo kenda kuna kotonga biso donc so biso nyo to kabona na malika yo pe foka bona na malika voilà pourquoi cause principale ya wana yango pozo mona mboka na biso zo bonga te mama be kaka Aurélie lelo zo sala na JK TV News oui na ebité motema o Judith Kalanga zala nango soki batebele bazala nango na ebité lelo okofungola chaîne na yo po obandi déjà ozo évoluer malembe babone no bazokota malembe au fur et à mesure ozo fanda osalimo ba live na yo bato no bazokota yaya ngana kende koyoka pasi pona moni ofungoli chaîne YouTube c'est que na ko telema jamais na yebisa moi ça s'est développé na ko telema jamais na yebisa moi ça s'est développé parce que soko fungoli chaîne na yo YouTube ozo sala na chaîne na yo principale. Cela n'empêche pas que osala musala na chaîne principale. Cela n'empêche pas osala pe musitana na chaîne na yo. Ce que moni moi actualité moko koti na chaîne na yo. Ozo évoluer koto ozo évoluer koto. Naza awa na lekaka na ba chaîne combien? Est-ce que ba chaîne ngo na foot sa bangombo? Ya otama. Sauf que chaîne moko kande na signé nango contrat kalate. Na senga mbongo te. Mais ce que kotala ba vie na beta na ba chaîne wana ko imaginer te. Même pas na ngai beta te. Kuno beta baka. Oko beta ngote eloko zo sala biso yango wana ma chérie. Donc akolo bana likamwa mboka biso moko nan toza la base. Congolais mutema mabe koti makase zolinga mutu a évoluer te. Soko zalaki yanga tikala wana zalaka wana. Soko lobelanga na niveau ya kiamitié zalaka yanga kozala mutu musute. Donc niveau sali ke biso tozo avancer te biso moko na faut changer mentalité na biso. Mentalité na biso. Yaya mundela zala abongo te. Mundele soka ebisio ke oko travailler pas na 6h à 12h. Ya le reste est aliété. So que ndo sala sur place mususu yaza kuna te. Mutema mabe pona kosukisa lisolo na biso yaya yango ndezo sala ki mboka na biso zo avancer te. Mboka na biso eza na mutema mabe na ba niveau nyonso. Sur tous les plans. Pourquoi otika ndeko na yo a avancer? Problème na ngane tinga Judith. Soki kaka
ozo sala onga na zo sala yaya ozo bunda na ndenge na yo je ne peux pas refuser je ne peux pas refuser prévané naza déjà abonné pas ya Aurélie Vango officiel en déjà, tout cas nakutaka déjà 28 nga na bakisa mi na komi 29 donc c'est une façon ya ko pousser ndeko na yo moi si akende liboso ça commence petit à petit ba live bato poto basalaka ba chaîne bato poto ba yebi caméra te ba kolimbisa nga ndambo ba Olanda biso basalaka na ba live na ba tablette na bango na ba téléphone na bango ne basalaka na ba ordinateur nango donc to bon samté mana biso tozala bien muto asali yo mabete yo kangeli kanda pourquoi surtout dossier wana vraiment en tout cas moi je te merci pour tout clore na dossier o na basaka ya muke botika muté ma biba congolais nabi kezala passe parce que na okako éduquer bino ni sauter mais quelques-uns au bolanda ngai en tout cas muté ma bé to meka un peu ko ça ta lutte contre yango hein et ça la biso bien maman je dis kalanga tout maintenant le solo o biso nyonso to monaki parce que toza ba youtubeuse biso mibale to monaki Karine Mokonzi a sali live selon et a officialisé zeminae na misu ya bato nyonso est-ce que est nécessaire mambo sala ki femme enceinte ko l'accès biso permettez-moi c'est pour cela j'ai voulu que non interview oyo e bandana na jika babi d'abord et Jérusalem aujourd'hui j'ai refusé que bato ba ya na yamba bango voilà là j'ai voulu que information e bandana na epananga c'est la première fois depuis makambo ya Karine Mokonzi banda ya zemi depuis histoire ya makambo nyoso Karine Mokonzi asalaka nalobaka sincèrement moi j'aime Karine Mokonzi vraiment nazaka hypocrite moi j'aime Karine Mokonzi et je me suis toujours expliqué batunanga pourquoi parce qu'azaka courageux a maintenant kombo na ye abima na Congo batu baloba ke ndenga bimi na Congo boye a disparaître non au contraire kodondo akaka se kodondo na linga kai melelo bokoyoka eloko o jika koloba tika na koloba te vous savez quand jika parle c'est la vérité je te dis que na regretté direct ya Karine Mokonzi na regretté apparition Karine Mokonzi merci beaucoup ma chérie. J'étais parmi bato liboso ko féliciter Karine Mokonzi parce que zaka joie ko benga ma maman elingi koloba te ke moi so abotité azana malédiction te zamba ko sala ngolu pa ko bota mais ezala ka sengo ko benga ma maman d'une manière d'une autre na saintage na forme na ngonyonso peu importe ce ko benga mi maman ezala lokola deuxième bénédiction na mokili Nazalaka très heureuse. Nazalaka très heureuse quand on m'appelle maman de dossier d'Emmanuela. Et Vimisanga. Parce que Zabana na botana tongo. 6 heures Justin. Et puis avec honneur. Donc bana et respect. Rien à dire. Mais eloko Karina sali lobi. Na regretté ma casse. Moi, je n'ai pas regret à part pour na nini ou ça na. Karine Mokonzi a sali des apparitions na zemi ya munene. Apparition liboso za ya zemi alati robe ya tisi ya pete. Ba robe ya bandingari. Na banda kote kango un certain moment. Libumwe komi awa. Afandi na se penza batunsu ba moni libumwe kwe. Lokola batu bazaka na rapidité basala ba capture bala ki sezali bumute boye na boye un certain moment kutu to mona ki no Karina boti parce que libumu wana ezala ki ya muto akomi en terme je n'ai jamais dit quelque chose par rapport ya Zemi na lobaka félicitations kalate a ocho ya mbanga pona makambo ya kanga lupango ya Karina j'ai défendu toujours Karina je n'ai jamais parlé mal ya Karina mais lobby, j'étais déçu. Pourquoi? Parce que Karine a fait. C'est hier que j'ai confirmé que Karine n'est pas enceinte. Mais le moment est bon. J'ai dit bien que c'est hier que j'ai confirmé que Karine n'est pas enceinte. La question que je me pose depuis lobby Nabutu, est pourquoi elle fait ça? Parce que je sais qu'il est embêté, Karine a un zémi, je sais qu'il est embêté. On l'a bien sur live à la salle, du boum. Au monde que tu zongi na monde ya potapoti. Oh, concurrence.
omoni tozongi na monde ya pota. Zalé pour non c'est ça ba chinois na hein. Pour ba chinois pe ba sali ba débat yango trop na bato hein. Que maman mi azana zemité tout et tout. Quoi c'est ça ba fan na yango ça ki live wana. Nazana ndeko moko tozana ye age moko abalate abotate. Aza kitoko, santé kitoko atambolaka avivaraka kitoko makasi. Aza ye mon côté. Baza ebele surtout na monde ba star. Baza ebele ce qu'on a zomi tuna Karina sali yango po kaka Iveta benga ye ki ateka mabote panganga. Ateka ba ne pa idingwe to yo kaka. Ke bakendaka ya fandaka libanda. Karine kotika la kobota te po ateka bana. Karine ko permettre nga te na pesa Ivete raison. Parce que jusque là na banda toujours ko corriger Ivete. S'il vous plaît. Karine ko permettre nga te na pesa Ivete raison. Ko komisanga na point wana te parce que je t'apprécie beaucoup. Non pour na makamuno salaka, ça c'est ta vie privée. Seulement parce que vous êtes courageuse. Ko permettre ngaïté na pesa Ivete Kalombo raison. Tu as fait ça pour nous prouver ndesika tozokende. Apparition ya Karine ezalaki ya olakisa biso bébé. Ezalaki ya olakisa biso lisusu zemi ya moyena ya 7 mois te. Parce que zemi o ezalaki ya liboso ezalaki zemi ya moyena ya 7 mois, 8 mois. Fin. Parce que bana nanga nyonso mibale na boti bango na ba 8 mois avec quelques semaines. Ezana mwana na boti na 9 mois juste azate. Kuna échographie ba ebisinga obota na date boui. Menga na boti avant échographie. Pango nyonso mibale o na bota na date exacte échographie pesa azate. Na bota bango na ba 8 mois. Zemo Karina lakisa. Nga kutu nazaka na libungu na bimi na notel bomoninga. Monsieur Komi. Ezala ya bongo. Mais ya lobby, eza zemi sexy. Eza zemi ya normal. Majiti mtako bina ako pema. Ako pema normal. Pema ya mwasa zemi eko menasa. Est-ce que so yeba kenda kozwa carte électeur na lobby ke naza mwasa zemi? Nandeni, ovimisi bu. Mnika ndena mesana kolata ba mode popo nanga. Na lata mode popo na centre plein ya bato. Na kuma penza kavu. Mama nini? Bokangaye. Tobaki basi zemi na ba mama ya bana baleka. Mais moi na moso yo kangela biso awa. Na bimi epa nanga en bonne santé très bien. Je me suis dit façon kumona passe. Stratégie, benga roba stratégie. On a lati, na mi bimela moi sa zemika awa. Yaya na umelati na zo carte électeur nanga. Na kombo ya mwasi ya zemi. Soki kande to sala émission bona lingi na bima pe mwasi ya zemi ndenga normal yaya ekoza pe na ba mama o ba obenga nga mwana ba oyeblo wake jika na zemi. Stratégiquement parlant. Lobby nga menaza nzambete. Yango chaque fois soki na lobby loko na chaka point d'interrogation nani vrigine na tikela ka point ya suka nzambe. Lobby nga na confirmer que Karina na zemite. Je me pose la question. Non. Et le cause que je salanga passe Karina zo salelo ko pourquoi? Vi oyo yo banda nango ba o nyonso ba ofinga yo lelo bokota ba vi wana bino nyonso. Bosukwa mesika moko. Bolala ba boîte sika moko. Bolala ba libande sika moko. Yaya nani oko prouver ye lelo. Ya on des problèmes pas c'est pays ça ba chinois. Non. Ko ba chinois ba osta ba débat. Soki asali yango eza likolo ya ke akotika la kobota kate akotika la kobala te. Nako simba likambo mobile na ete o ezolo ba malelo parce que ça ne me regarde pas. Ngana o simba likambo ya zemi parce que naza mama. Na poto tout est facile. Est possible. Est possible. Oui, quoi adopter moi ne senga ka ba principe belé. Et senga ba makambo belé. Oui, kozala na mwana ezaka na ba problème belé. Peut-être. Mais yaya, tu es capable. Star
planétaire Angelica ana bana 3 ya d'adoptation adopté bango na voyez moko abota ba mapasi do ba mapasi ande bana ntsuka na ye ana bana misato ya mwindu ya chinois ya mundele adopté bango bana miki aza star planétaire nde nazoloba boye bato bazoyeba ye na suka nde na kimokolo ye kobota bamapasa na ye nde bana ntsuka na ye elongolaki ye mundele ayebaka mwana liboso te mwana oyo adoptaki ya liboso nde mwana na ye azala adoptaki ye wapi kaka ndenge azwaki ye nde akomi lene ya famille ye ezalaka teke baonga na boti siko nde bakomi bana na ngai ayeba wana te yaya soki eloko ozosala eza yango te nazoyeba te explication nini opesa bana oui ma chérie oza na facilité bamemela mwana mo boye wana facilité balakisaki oboti wana facilité ya osala eloko nyonso est-ce que conscience na yo olingaki otikala ata na kulisi olakisa te parce que internet oyo ezalaka na misu mine alors ben le bossa ba capture surtout pour ça là internet oyo eza na misu mine bapesi ye devoir alakisa sikolibo aza star aneka kutu a star te aka youtubeuse malakisi libumu aboti lelo grâce olangi alakisi libumu kana monde na bango barando alakisa libumu admettons qu'elle alakisi libumu il n'y a pas de problème je vais le féliciter jusque là nazo condamné te nako féliciter jusque là nazo déplorer parce que aza muto na kotsa na motema atana leki na plateau ya muto alinga Karine te ayebaka déjà que balimite osala po poser nga question si Karine po nakoka koloba mabe si Karine te wana eza na tire nanga eza Karine eza manike eza Karine manike nakoka te nayibi te so point neza quelque part oza fan na bango nalinga et pourquoi la Chine tondeni courage façon na bango bazala na vie ne ba bunda na vie yango c'est PSJK petajika ya manike wana buluzo baka ya manike wana ça là yo bien et ça la kanga na mona que c'est une femme courageuse donc abiman nil par likolo matanga ya mobali na ye akoma pe star ya internet on va faire analyste makasa akoma pa analyste azwaka pe ba codes courage eza batumi bale wana na koka ko critiquer bango makasti Jika likamba mvumi ya Karine Mokonzi oyo nayebi mwasi mwa atindele nga message abi Aurélie Vangu bine boyeba mo ba information makasi Karine Mokonzi zemi na oui pourquoi bato bazo douter kaka na zemi na aosala nyonso ti comme na niveau sala ba live parce que bato bazo koba kaka la ba doute zemi ya Karine Mokonzi elo ni esala ba sala toujours ba doute zemi na ete ka pate ka bana pa idi non star nyonso azala bongo Rebo copine ya Inosbi ye moko asali live ye moko mutatindi yete asali live azana mulangi na zobwa kasoi ndenge naza boy asali ba poste na bango nde basala na ba Instagram nazana zemi nazozela bebe eloko nini ningisi Kishasa mobali na yo abimisi album esimbi te olingi osali lango bezi ekosimba te o bezi ozosala eza ya sa star moko te likambu na ye bandimango soki bamoni preuve te yango nde likambu ya Karine ezoleka Karine ye fo alakisa libumu mami biso tokokufa na likambo oyo te Karine fo alakisa biso libumu mais onga na mona elobi na mona ezete que Dieu me pardonne naza nzambe te que Dieu me pardonne on a monaki lobi Aurélie Vangu na monaki zemi te ozolanda mais pourquoi zemi ya Rebo Koli Innocent zolobelo côté bazo continuer ko tuka ye mwana nazana zemi te mwana nazokosa kanisa ki asala bongo po bachayeka po batala album ya mobali na ye e ba beti le côté ba beti yombo boye na boye soki ba bimi apparition mwana na donc mobali asala ke fort libumu ya mwasi
emonana te po oyo ya komona libumu ya Rebu il fallait que Innocence Bi ye moko a posté yango na page na ye pendant quelques minutes. Eza Rebu te muto a postaka libumu na ye Eza Innocence Bi 3 jours après Rebu aboti. C'est que papa Evi pas posté libumu ya Karine Mokonzi. Vous comprenez nango? Na lobi bien trop. C'est pour cela na lingaka Innocence Bi makasi a corriger mikolo makasi. 3 jours après Rebu aboti. Parce que bino boloba ki Rebu ana zemité. Ozo ça les a baise pour album. Ya mobile ne sala nini? Etambola pour babeti ko sala babeti yembo etalemité. Mal 3 jours à poster zemi balakisi mwana botami. Muto abeta lisolo lisusu sur Rebu aza. Azate. To clore na dossier. Aneka mikolo nyonso to banda kolala te akomaki Rihanna. Na yena mobile ne ba ko la salibumu. 2 jours après Aneka lelo mama wale. Star nyonso. Star nyonso. Soko monique okoma star lokola bisoté. Pour ba star bazana ba star. Il y a des stars et des stars hein. Star lokola bisoté. Star o bango ba mi komisa na ba niveau na bango ya ba polémique. Ndefo ba sala biloko na parce que ngana osala ngote pona pouvoir mutu te. Prévane na moi makasi bo na sala yango na kanzaku. Na oprouver yoni. Na chelo créé pona bima kitoko likolo na ngo yo futa ngambo. Ya onde likam. Na chelo manzaka, na bakselo manzaka pona bima likolo na ngo yo pesanga nini. Je suis ce que je suis, tu m'aimes, bravo. Aujourd'hui, on m'appelle star du moment. Na foutu binombo. Na foutu binombo. Et le comme côté. Kande na za, kande na le kana émission na ngana babilamba na ngawana. Binomo ko surnommé star à ce moment. Et là, au monte na pesibino. Cela veut dire que tout s'assime au toza. Na monde na bango baza. Ye mo gonda linga ki comme ça na monde wana. Assime angola ki sa biso du bon. Papa Evi pas ko poster les biso maman Karine Mokonzi mami la maman de la Chine. Papa Evi sunga bisoko. Kila biso no libumwa mami na ata na page na yo to landa kuna to komona yango. Ma je dis kalanga na ebité na je pe moi tamo ipesa makasi. Merci ma chérie. Moi le mot de la fin par rapport à l'émission. Nous avons quand des autres to ka comprendre biso nous sommes en RDC précisément à Kinshasa. Donc moi ils ont makasi mais tout ça la ka musala parce que ils ont contrat otondima biso na bino. Ma je dis mot de la fin non pour to komina suka na. Mot de la fin nga soki Karine azana zemité a décevoir ba te belé. Même la Chine wana e kabwana. Au moni Chine e kabwana. So Karine ana zemité. Au moni tango Karine azwaki annonça ki ana zemi. Même banguna na ye. Ba sepela ki na. Ba sepela ki na. Même banguna ya Karine, je répète, ba sepela ki na annonce ya zemi ya Karine. Alors so ke salike Karine a joué ki na émotion ya bato. Lelo azodondo na papa Hervé. Kaka ndenga azodondo na papa Hervé, ndenga banda ko dondo na Turc, na Tsugi Tigre. Herrera salaka ezaka moko. Apesa ka mibali obayaka na vie na e pouvoir. Apesa bango pe visibilité à makasi internet. C'est comme si afuta ka bango po ba komise moi c'est mutu moboy. Et pourtant ce n'est pas le cas. Oyo sala na papa Hervé, yango asalaka na Tigre. Tigre na yebaka ye. Mais le Tigre comme star. Tigre a salé la Karine ba émission. Tigre comme mutu. Likolo Karine Mokonzi. Wana eza vie privée na ye. Mais soki eloko oyo, eza obiso tozoloba. Eza zemité. Karine a décevoir ba te beli. Et ça l'appelle début pour la Chine. Parce que moi je vais me poser cette question. Karine azo sala course contre qui? Karine azo bunda contre nani? Vieza liboso. Yaya. Oya botite amutute ana vite do yo kolanda o batu bazo sala olingo mi komisa complexe na yo moko pourquoi mot de la fin nanga ponanga na koti na mulongo ya bato bazo lobaki Karine alakisa libumu penza na ye azastar asta omoni mondo ya sa mikotsaki niveau ya mikotsaki na monda pole ngengo na lobi ba star bazana de catégorie okozwa lokwa mama lombongo na ndenga kozwa semi na ndenga kobota yo nanga tokotika la koyeba te yango na lobi star ki star na bango na yanga ya différent na pesi exemple ya lombongo na ndenga ozwa semi na ndenga obota
boyo aka mikolo yo babengisi na concert a komi na en terme moya yezate babengisi ete azana bebe na maboko moya ya ezate bino nde bozoyoka na ndenge zemi wana tashi moko te botika komona photo ya lo mbongo na zemi aza ye moko te wana bibi ba star bakeseni ba star bakeseni biya bela azala na mwana nani amoni photo nani ayebi photo ya zemi ya biya ki star o bango balingi ba mikomisa lelo fo ba koma ngo na point o bango mo balingaki bala kisango. Ok, moi Judith, moi ba dédicace na ba balingaka yo na yebi ke ba étoile ba ozanga dédicace ba étoile bazali ba étoile Losako Ingeta, partager, aimer, commenter. Kande na lobaka, c'est une façon de me soutenir. Tu aimes Jika, kande bo linganga, kande bo benganga. Yaya, et ça langa ba bien. Ko benganga c'est très bien, mais ko partager mission nanga et comme sangal sous grande kolika. Star du moment et l'autre côté pour ba star du moment ba yaka ba lika na bango. Et ko salanga bien mais bolam kolika. Ezaka ko s'abonner. Partager et ça l'a bien. Merci beaucoup. Ok, moi je dis que merci Nathan, malgré moi, malgré chaleur, mais on dit quand même ça l'émission. En tout cas, vraiment merci pour Nathan à disposer. Et voilà, par là, tu as commis la souka émission na biso Baiba Kenda Sango. Baiba Kenda Sango pour y aller lo numo boyo qui juka de la presse. Je dis que la maman des anges. Dengue a outil ko développer, dengue a outil ko PC là sur l'actualité ou comme la kibiso na toile. Nga na pesi bino kaka ba merci ebele ba abonné na biso. O ma je tabenga ka ba étoile boza très cher pour na biso. Ce qui bino te to fan na ki c'était ça l'émission car ande ma je talobi bo aimer, bo partager, bo liker, bo commenter et au ça la biso bien makasi surtout bo bossa na te bossa abonner massivement. Parce que moi mingi na balinga Aurélie Vangu wana moni Clarisse Vangu na kati à Londres et balobi la maman des garçons capables comme sa fille chérie Aurélie Vangu. Pourquoi pas mon oncle chéri Richard Simba, autrement dit mon conseiller Coco Vangu, autrement dit Lipassa. Pourquoi pas toi maître Hervé Kadiebo, esprit libre autotombe alobi lobi na biso ekoleka lelo. Pourquoi pas encore ma grande sœur chérie Nathalie Bolingo wana kati Afrique du Sud partager car ya na ndengo salaka aimer commenter quand de tokinda nango bino nyeso be bolingaka Aurélie Van wana moni kuku bofana kuku bofana osola te kuku bofana libanga makasi toute la famille bofana. D'ici là portez-vous bien, restez toujours branchés et bye bye, à la prochaine.